La chaîne des actualités, la chaîne de qualité. La coleka nanga na chaîne de Santivi, la coleka nanga na chaîne de Santivi, la chaîne la plus suivie. Bonjour, bonsoir, na écouté de bino na pesi bino mbote na komo na Yesu ngande kuna bino na Yesu bosaba television na bino to lisuto sur la note baka ke to kama robe loko ni émission amabi ya Star TV na pesi na bato ba abonné nanga oyo ya sika na pe bino mbote mingi bandeko o bo s'abonner déjà merci mingi o pena na s'abonner te bandeko nanga o s'abonner na mabi ya Star TV. Au like, au partager. Ce que vous abonnez de Kunanga, ta vidéo pendant 2 minutes. Sima, ou aimé en gros, sima, au tché commentaire et ça la bien. Quand les balbakara ke l'icône moko et puis le sakamoto te, ceux qui bakone les amis balemi sato et copier la moto. Et nous ba ke ngape na sengi na moto ne surtout dans la vidéo ou maman papa ou tali vidéo ou ceux qui vous abonnez na chaîne Epsoma Bia Star TV et que ça la bien makase. Merci beaucoup na ba mourir nanga, merci beaucoup na ba mourir nanga. Oh ba courage toujours ma Bia Star TV. Oh toujours ba pesa kama Bia Star TV. Moi, espoir, quoi. Courage aussi. Mais merci beaucoup. Place Bozali. Sans oublier, bandeko nanga, na zingste rope sambo temi bandeko bazo soutenir Mabi à Star TV, o Bazali, Pembe, Madali Musika. Merci mingi nabino. Na bosente rope sambo te na Christopher Songo. Balumo balo azanga ke lo côté na poche na veut ce qui a le lobby likamba koksango. Sans oublier na pesi Gino l'homme à la taille de Jésus na kata Londres na pesi ombote mingi na pesi mbote na ngai babi na pacheli matimo na kata Paris na peso mbote mingi bandeko na nga alobe ya mbali bandeko na bo partager massivement oya koti sika na chaîne o bien na vidéo oyo ba liboso atanga bandeko na nga ndeko na bino mabi ya Star na ye liboso na mino koloba eloko nde to message koloba kaka eloko yo na bandeko na nga bana da ko partager na baninga na ba groupe no WhatsApp na ba statut na Facebook e ko sala moi bien pamba te musala o soki ngai mo na kokate esengi to zele belé pote to sala musala on ensemble ya babi Yasmine na kata pana mababi petit frère Jésus aux apozo kanate sans oublier Bill Gates bano tikaka la Star na sans été veut dire azo zelo kaka dans son ngi di bange zo la Star te mutumo zo la Star te veut dire Bill Gates yumo ye Bill Gates de Genève na peso mbote place Bozali bandeko na ngai leo toza na lisolo moko ezali lisolo moko ya pasi pe na ma bandeko na ngai nazwi lisolo oyo ka eza na mboka ya poto awa na kotanga précision mboka ni ezali mais mutu apesaka lisolo alobi kame natanga kombo ya pays oyo avandi te mais ndeko na biso na mwasi ndeko na ngai azali toujours na mboka ya poto yona bi merci beaucoup na bande boto pesa nga confiance ko benga ngo pesa nga ba solo to partage to loba moi eloko na kata émission na biso to loba moi eloko na kata mabi ya Star TV pa mate émission na benga émission ba kwa ngola ba kongole ba ngole biso toza mutu moko na sina lobi eloko place wana merci beaucoup bande ko nga to beni lisolo na biso ndeko mwasi na kombo ya Fifi avani na mboka ya poto awa ndeko mwasi wana avani na mboka ya poto bazana yaya na ye mboka moko yaya na ye abengami na kombo ya Noele leki na kombo ya Fifi leki bandeko na nga azalaki mwasi ya libala azalaki abala aza na bana na ye mibale na mboka ya poto kaka ndenge ezalaka kaka ke masolo yango esimba te libala ekufa akoma kovanda ye moko na bana na ye ser moko aza vraiment très bien na solo na na yo qui est vraiment mona ki aza ser moko aza vraiment très bien to solo na moi mingi mais nga na oloba kaka elo za muke pepe sa biso mayele epesa ndeko azoko tala mabi ya Star TV na poka lelo pesa biso mayele ndeko koko vivre quelque chose na ndeko quelque chose na camarade babi eza passe na mawa na peut-être dadi lenda ceux qui akopesa lisolo ceux qui akopesa ngo kombo nini na kato za na français na ebite soki papi Tisco Mokonzi seko koloba nini na lisolo oyo yo na bi tolanda ngo na bokebi nyonso ndeko Fifi bandeko nanga azalaki na bana na ye mibale mais aza femme seule oto benga femme seule abokolaka bana na ye mais yaya na ye bandeko nanga azali na bana 4 kaka na mboka poto ya na ye sikoyo aza kaka na ndako libala na mobali na ye ndenge ezalaka bazosolola na leki kosolola tout ça ndenge ezalaka masoloka ya famille ndenge ekendaka
Et comme na maman moko boye ndeko na biso Fifi azongi na ye classe abi non lokola libala esimbi te azonga na ye classe parce que na kini azalaki mwana niveau mwa likolo ndenge expliqué nga bite na poto azonga na ye classe ndeko Fifi mpe bandeko nanga azongi na ye classe azokipe sur makambo ya mibali te abokolaka bana na ye bien mwana na ye mpe moko mpe aota kozwa diplôme d'état moko azotanga aza na âge ya 18 ans sikoyo bandeko na ngai ndenge ezalaka na famille mo matata ezangaka te ndeko na biso Noel na Fifi bayokanaka vraiment te mais akotaki bana mozindo to koyebisanga ke bayokanaka nini te parce que eza makisolo na bango ya famille ayebika ke la stand ndenge ezanga na yaya na nga toyokanaka te barankine eza ebele mwa jalousie eza na kati pamba te yaya na nga aya poto liboso na ngai nga leki na ya nsima ntango ezalaka kaka ke yo ye poto oza na mama yele ozobomba nzambe asalanga grâce na somba mwa esika na nga moko na limete abi atonga ndako ne na limete ata mpe balorateur azwaka mwa eloko na ye nde nalobaka kaka sikoyo yaya ne bandeko na nga aya liboso ya Fifi asala ta eloko moko te mais Fifi aza mwasi moko très courageuse ndenge expliqué nga asungaka famille asungaka papa na bango asungaka mama na bango na baleki na ye pe abengisa pe baleki na ye mibale na poto mais yaya na bango Noel asalaka ta eloko moko te tellement que Fifi asalaka bango mingi aza motema ya kosunga famille baparent ya Fifi bakomi koyebisa yaya na bango bakomi koyebisa Noel donc yaya Fifi ndenge nini yo bano ya poto osalaka eloko moko te lekino aye kaka poto sika asumi lipangu lekino azosunga tout ça bino oyebi na famille kane makambo ndenge ezalaka eza bafamille nyonso tu ezalaka nango siko ekomi na mama moko boye Fifi Noel akomi koyokela leki na ye Fifi jalousie akomi kokotele mwa motema lukunia so abengi paseke ndeko mosusu oka bokeba na Fifi na kutu na pota saka nini yokuta lakisa kutu nini boye bloka ndenge wana nyonso tu bandeko na nga ezongelaka Fifi mais Fifi alobaka te avandaka ne ka kimia akipaka na ye yaya na ye te en attendant Fifi azana asalaka musala boyebiki asalaka musala oyo tobengaka musala ya bakoko asonaka bakoko asalaka musala na ye efutaka mpe bien azwaka mpe mbongo nebi asorganisaka très bien etaka aza ye moko na bana na ye yana bango sikoyo aza yaya moko oyo balingaka neti komilakisa mo bayo tobengaka neti na anglais ba show off animi komilakisa eloko aza nango te famille lakisa kaka ke aza nango eloko asali te fa alakisa ke ngamu nasali eloko oyo ndenge yaya na bango azali mais aza na eloko moko tere te na bango aza na ni terrain na Kinshasa ni kikoso na Kinshasa na nsi na oloba eloko mais Fifi quand même nzambe asala ye grâce asoma mwa atonga mwa ndako ne na limete konyosa tuna yana bango ekomele mwa jalousie makasi yana bango amanifesta yango boye te epa Fifi mais Fifi aremaka batu nyonso basolana yana ye yana bango abomaka ye epa na bakamarade na ye abomaka mpe epa na bandeko na ye bino kutu Fifi na kutu ye kutu akanisa kutu nini musani malonga asalaka ana mboka poto asala musala malonga te asukolaka bakoko alonga bakoko banie ndenge ezalaka jalousie bandeko na nga ekomaki na ndenge ya makasi ti ekomi na niveau moko boye Noeli akomisa bandeko na bango na Kinshasa bino bakendeke lipango oyo Fifi asombi nga mpe na kosomba yango kutu koleka ye ya tongi ndako ase nga na kotonga deuxième niveau papa na bango sikoyo abengi Fifi atuni Fifi problème nini ezoleka yo na Noel na mboka ya poto Fifi alobi papa nayebi eloko moko te e contraire ngai mpe nazokamwa baréaction ya yaya ndenge yaya azo maltraite ngai epa batu ndenge yaya keloba kombo na ngai epa batu ndenge yaya azobenga bino na Kinshasa azoloba n'importe quoi na kombo na ngai me toza famille maloba nyonso ezoyokela ngai mais papa nga naza motu moko nalobaka te natalaka oyo nzambe apesa ngai na bana na ngai malgré naza na mobali te navanda na ngai kaka kimia donc makambo ezalaki mwa ebele na kati wana na minute wana esili leki siko abeti courage ayebisi yaya naza na besoin nonswana na yo yaya ayebisi problème nini ayebite yaya problème eza te na besoin nonswana etake yaya etake famille naza na besoin toswana toyokana eloko nini tokokosala na eloko nini tokokobongisa leki alobi lasta nazali mana komikitisa mingi mpo matela monaki alire ndenge ozokendele eza alire moko ya mabe akutani na yaya na bango alobi ya Noel nasali nini te
tena yoki epa muningano azoloba boye tena yo kuna na Kinshasa yo bengaki petit frère ozoloba boye tant toyaka na poto ndenge nzambe apambolaka bato toyebaka te keke so yo liboso na nga keke so na nsima na nga poto so ndema pambolo akopambolo na ndenge ya lingi en plus na vie ya poto il faut kozala mayele yanga na yaka na poto na nsima no na kutako na boloyenge ya kolata donc ya na bango alingi moko kolata mingi bamituka ya ngolo makambo nyonso tu ya ngolo donc makambo nyonso ya bia makasi kaka yanga na kutako yo na vie wana ntango kokotaka na vie wana nalingaki te nga bia ya na kokota na vie wana te ya na bango alobi ozoloba nini parce que nazo comprendre yo te leki mpe bandeko na okata lisolo ya mokuse leki akoma otalisa yaya na ye baréalité abi ate soki oloba boye soki lelo ngai nzambe asali nga grâce nabengisi 2 personnes baye na poto eza kaka lokumu ya famille sikoyo jalousie yango ya nini yo ozotia na kati en plus nonsa badémarche yaya nayebisaka yo soki pasaki nakatani yaya oyo edenga soki mpo edenga pete ya natungisaka yo te eza nyonso tu lokumu ya famille mpo ke famille ekende liboso tokoma ebele mpo te tosungana bandeko mosusu pourquoi jalousie ezokoma ti na niveau wana bandeko na nga ezalaki matata mingi yaya aboyi kocomprendre leki na ye famille balingi bakabola biso bino boyebi kaka ndenge masolo ndenge ezalaka kaka soki mutu akokende kosala kisongisongi bandeko na nga soki eyebani ye sikoyo akobalola sikoyo selon ye abanda kolobaki ndenge eza wana bato bakosala kisongisongi tout ça leki amonaki na ye pe ntina moko te ayoki bongo akeyabi yaya merci soki omoni nasalaki yo mabe yaya limbisa ngai na miniti oyo bakabwani mpe na yaya bakei mais leki sikoyo azalaki mutu moko alingi neti makambo nzambe mingi abila stanga alinga makambo nzambe mingi oui naza nanga mutu nakokende restaurant nakende nanga bafete mais nalingi makambo nzambe mingi par rapport aya nanga ya nanga lingi bavia baambiance bavia baboite ngai nakotaka boite te nasalaka vie wana te wana eza entre parenthèse yo nabi sami na kata Paris na kata France nayebi te soki okobenga yaya oyo aza na motema nini nayebi te na Plantini Ilunga garçon noir de Belge nayebi te soki okoyebisa mama oyo Noeli nini na acte azosala epa ya leki na ye nayebi te soki balobi Pati Nzambe madame Dauphin babi mwasa tona beepise nayebi te soki oloba nini na lisolo oyo meza lisolo ya pasi na mawa yaya ninga boma leki na ye likolo ya jalousie ntango baclotire lisolo na mpe esila bandeko na ngai fifa alobi la star eleka nango mpe mikolo mpe ebele bambula mpe ebele elekana nango tosolaka mpe bia mbote basupso mpe ezalaka te na famille oyo nawala alobi bo ezalaka lisusu te omonaka ye moyebi vi ya poto moto avanda na ndako na ye kimia ekotaki va na famille nzoka nde te ke yaya na bango Noeli azalaka toujours na motema mabe epai ya fifi o fifi akomprenaka yaya na ye te ti ekomaki na niveau moko boye sero Noeli ayebisi leki ne fifi yango oyo ofandi kaka bo okobala te oumeli na vie ya kiselibatere bana libala ekufa yo ese okobala te fifi ayebisi ya ne Noeli bino yaya nakobala na temps oyo ekokisami apesi nakobala soki mobali abi amonani pamba te nazali ya na bana mibale nalingi te nazwa mobali oyo akoya bi amaditraite nga lisusu na bana ndenge ya liboso yo babi andeko na ngai eza lisolo ya pasi na mawa na ye te soki docteur Achille aoloba nini na lisolo oyo na président Gabi na kati ya London bandeko na ngai leki ayebisi yaya ke soki nazwi mobali yaya nakoya koyebisa yo mais naza na mobali te naza kaka ngai moko bandeko na nga lisolo pe evanda nango pe bakontina vie normale mo bafete pe yaya yozwa leki bake fete ndenge ezalaka ambiance ka ya famille nzoka nete ke yaya na bango azala touche na motema mabe fifa abila sta mokosu na fandi bona moni grande sœur aye abengai nga pe teke na moni ka grande sœur aye ayebisi nga lobi fifi boni nayebisi yaya bio nde naza wana yeli yo message ya malamu leki ayebisi yaya message nini ya malamu oyeli ngai yaya ebisi ndenge eza wana naza na tonton moko boye nayebi ye très bien banakala tonton ngo mpe aza divorcé na mwasi na ye
na sololaki na ye à propos na yo aza intéressant vraiment na lisolo na betelaki nga bileki na nga azali mais libala ekufa bona bolokola epa moni libala ekufa soki bovandi bino mibale ekosala mwa eloko nzoka nete ke yana bango azana mutema mabe epa aleki ne fifi aninga boma leki na ye tina niveau bandeko na nga boyoka lisolo tina niveau bandeko na nga leki na lobi no yaya pesa nga ta na raisonner et l'équipe mba keke une semaine abengi yana bi garçon sko azat asitoko kutana tabi te to ko na biso na ndako na wala kibongo ayeli leki na ye mobali ti na ndako bavandi pe bien fifi pa yambi pe garçon na pe bien bo basolo li pe lisolo pe leki nango pe bien ne bala bakaba na libala ekipaka te okokuta libala matanga na feti okokuta libala bandeko na ngai na kati église okokuta pe libala pe na sima la star okokuta pe libala pe na sima mutu mususu ezaka ne nzambe atrasaka nzela na ye na mutu oyo alingi na minute wana bandeko na ngai tonton wana bakoma osola bien na fifi basolaka nzoka nete ke bandeko na ngai tonton wana bandeko na ngai azalaka na maladi ya sida eza pasi na mati na niveau oyo bafamille tokoki mutema mabe vers ndeko no ya makila moko ndeke tonton wana bandeko na ngai azalaka na sida teme ke fifi wana pe azalaki fi moko bo alingaki mwa makama vite fait mingi te abi la star tovandi na tonton na un mois me nga na tonton tosalaka te eloko moko te tosolaka ne normal bona boye kende bala baka bandeko na nga nzambe atikaka bana na ye te okoza esika moko bazobwakela o mabele me esika moko moto akoya kopupolo misu pa longolo mabele na kata lisu na nsi na oloba eloko place wana mukomusu fifi ake na restaurant bi la star etosali ne presque 3 mois me nalandela kaka na kende na nga vite ke oyo tokende kofefafa bonon abi tokende na restaurant tozolia kaka boye ndeke copine moko ayebi na Noël wana ya fifi ayebi pe na fifi ayebi pe na tonton wana ke azalaka na sida ayebi ye très bien tangu amoni fifi abi fifi boni bien bobeta tour bien na obeta tour na mono l'accès biso oh nan fifi babi non azamu todo so anaye soki nzamba lingi ye nu tozane ndako moko ndeke copine wana yokaki mabi fifi makamazolo bazolo avani na mboka poto zo bateke garçon oyo azaka malade ya sida ndeke fifi azaki fi mo abimaka mingi te ba milliers vraiment te moyen maye ba vraiment ezalaki vraiment te si bandeko na ngai ekomi balekisi une semaine copine wana akutaki fifi na restaurant abengi fifi boni bien nene mutu naza très bien boboboka ndengo yango yokutene wapi mo maza bato moko balinga mama bavi bona bo abi te yo moni kaka yo koma famille tokutene na sima ya Noël abi bokutene sima ya Noël ça si parce que copine na sa mutema na kamu Noël abi ke mobali aza na sida parce que Noël aza mfimo ba milliers ayebi comment pesa leki na ye mobali aza déjà na maladie ya sida botala mutema mabe ndenge zokota na ba famille botala mutema mabe ndenge koti na ye pa leki na ye ne loko moko ezanga tina na chelsi moko ezanga tina na sina lo be loko place wana ti copine na fifi abisi fifi ke na za na besoin to kuta non to solo na yo ezama urgent fifi bi problème ezate ma copine to sala jour na bite atata le na pourquoi problème ezate fifi bite le na pourquoi moi ezate na sala tour a butu to kuta no ba weekend ba yo kuta pe na weekend pe bandeko na ngana fi wana ba komi ko solo la abi fifi bomba ngai oza leki moko to ya kipoto oza leki mo ba oyo kela biso ba yaya oza leki mo za respect na ba yaya dona oninga to kufa fifi oninga to kufa na sens nini abi fifi bomba ngai elo na lo bakaka boye est-ce que dina tonton na bobima déjà mwasi na mobile ya habité to kene 3 mois yango ngana ye to sala na babi fefa te to bimena okola mwasi na mobilité ayebisi fifi na bomba ngai garçon wana oboza na ye zala na ye mayele betika ye fifa komi juste abina tike na sens nini mtawo proposer nga libala abi ya na wala yebi très bien pa mateya na wala za mwasi ba milliers ayebi bien que garçon na aza na sida azalaka na sida eza confirmé comment akoki kopesa yo pasi na mobali aza na maladie pourquoi mutema mabe boye ya Noël fifi abani kolela bi yaya tika koloba boye garçon yaya pesinga aza na sida
copine abi yes fifi aza na sida mais bomba ngai mais yo moko landela omonaki makambo na lobi ya solo ya na yo alingi yo te fifi abi mabi apre nazalaki nakoki makolo ebukali nga copine nga akei atiki na restaurant mpo natelema makolo ekomi nga kilo na minute nabengi yanga bi ya naza na besoin nasola na yo yabi problème nabi te ya naza na besoin nasola na yo nazwa na ndako fifi pake na ndako bandeko na okataka lisolo ya mokuse mpona ninga mingi to kosala life batemps ebelebele abi yaya nasala o nini problème nini elongo nasala o na mokili oyo nga nayebaka te ntina niveau okomi kopesa nga mobali aza na sida ya yo oyebi bien ke garçon wana azalaka na maladi yo tenga contact na ye sikoyo soki nabimaki na ye vite fait me nga lelo me aza na sida bana na nga nde na kobokola bango pamba te yo olingaka nga te estce bana na ngai moto kobokola bango ya na bango bandeko na ngai awanganaki mpe te akendaki ni gauche ni droite alobi sikoyo esali nini olie ovanda célibataire napesi yo mobali keke so aza na sida bato ya sida mpe bavivre na poto ti yo mono na Kinshasa eza likama kokamwa mpe na pasi na mawa ayebisi leki na ye bandeko na nga marché bamoto alobi ke sida mpe eza nango maladi ne maladi nyonso atu olie ovandaka na vie ya célibataire napesi yo mobali wana bovivre na ye leki aleli ayeki bongo abi yaya nzambe alola okutana na yo leki akei bandeko na nga lisolo ninge pesa biso mayele biso na bino tozotala émission ya Mabi ya Star TV bandeko na nga ye moto olandi émission oyo bandeko na nga osabone na chaîne ya Mabi ya Star TV naza na besoin ya soutien na bino partager video oyo pandeko mosa mona motema bene ezotambola na bafamille etambola yaya na leki alobi boye la star ntango abengi tonton bi tonton naningi omona osu na ndako na ngai te tonton atuni problème nini alobi yo oyebi santé na yo eza ndenge nini oyebi je suis désolé koyaka lisusu te bandeko na ngai yo lisolo bandeko na tokomi na suka tozwa mayele keke so okute na mutu na vi na yo kozala presse te ya koyebana na ye nzoto malade eza na mboka ya poto awa malade eza na mboka ya poto bato malade bazoyebana teke oyo abelaka na abelaka te il faut tozalaka mingi na bokebi mpe ya kotambola kobanga nzambe soki otambola kobanga nzambe bandeko na keke so okute na mwasi mobali okozala na makasi te ya kowela ya kosala ye barapport sexuel okobanga ozala toujours na bokebi bandeko na ngai yango nalobi nayebi te soki pati akoloba nini na likambo oyo nayebi te bandeko na ngai soki Folama Zambi Raya Kitendi soki akoloba nini na lisolo na kati ya Paris nayebi te soki Pati Vunda babi papa du monde nayebi te soki akoloba nini na lisolo oyo merci beaucoup na bandeko oyo bolandi lisolo oyo osepende na lobi bandeko na ngai kobosana te osabone ofinikaka ngonga wana soki nabwaki video ozala na temps ya komona bavideo na ngai oyo mpe abiki aza na lisolo alingi apesa nga tosolo na kati ya Mabi ya Star TV bandeko na nga komela ngai na Facebook na ngai obetika Mabi ya Star Television osengaki camaraderie bandeko na nga oexpliquera problème na yo toloba eko opesa biso nsu mayele ya koyeba nini kovanda keke so na ndeko keke so na camarade merci beaucoup ndeko na nga Fifi na lisolo opesi nga za lisolo moko ya pasi na mama opesi ofungoli motema na yo partage nga po toloba ngo na kati émission ya Mabi ya Star TV merci beaucoup courage ma sœur courage ko décourager te vie eza kaka bongo na oyo eleki epeso mayele mobali so bokutana na ye soki ozwi makasi bokosala baexamen merci beaucoup na bandeko bozolanda ngai merci beaucoup na batonto bozosoutenir nga merci na batontine merci na bamourese na nga merci beaucoup na bana Tchangu merci beaucoup na bana Panama bana Autriche bana Belgique bana Allemagne bana nyonso tu à Londres na pesi bino mbote ya mingi tozoluka ba sponsor na chaîne Mabi ya Star TV soki okolingi ozala sponsor na biso bandeko na nga okomeli nga kaka bandeko na nga okozala you welcome na kati ya Mabi ya Star TV merci beaucoup famille nasi nalobi eloko place wana bosabone massivement na boseti napesi mbote na nga na clôturer na ya Willy code 00243 napesi mbote mpe ozali ya Willy Mucheni
mbote mingi babi 00243. Merci beaucoup famille, tokomi na biso mbala ya sima. Bye bye.